Merci papa nangai Mbuta Zambwa na Joachim. Vraiment na émission na yo oyo memeli biso pe thème na yo ndenge oye na makambo makolo ya apariko na M23 ekoti na Kampala na banzi tozozwa kaka information ndenge ozali ko bimisa mais bandeko oyo bayebi ekozala malamu mais eloko na koloba Mbuta Zambwa na eloko oyo ezali komema nkokoso na kati na lit oyo ezali biloko misatu. Biloko misatu oyo ezali komema nkokoso na kati na lit. Eloko ya liboso na koloba eloko te etali fanatique. Yango ezali koboma pe lit oyo. Na lit oyo tokomi na fanatisme ebele. Ezali koboma lit. Pe deuxième eloko tokoloba likambu ya tribalisme. Likambu ya tribalisme na kati na lit oyo ezali pe ko diminuer lit pamba te oyo kuna azali mungala ngai pe nazali mungala oyo kuna azali muluba oyo kuna azali mutetela oyo kuna azali moto ya bandundu ngai il faut na protéger ezali pe ko boma lit pe ya misatu eloko tokoloba ba fausse information ezali ko circuler na minoko ya bato ya ba radio na minoko ya ba combattant oyo tobengi ba combattant ba fausse information pamba te moto na moto azali na micro azali na ordinateur na kati na ndako na ye nyonso esengeli a sala akosala mutakokanga ete soki mutalobi atia 10 films na kati ya ordinateur ne pe a lancer pe sa ba titre moto akokanga ye akozala te. Alors est-ce que makambu batuana bakotia yango eko arranger peuple ou bien eko telemisa peuple ou bien eko lalisa peuple pongi. Voilà esika otozali komona ke makambu wana eko lalisa peuple mpe eko pesa kanda na batu misusu. Moto mususu asali YouTube na ye epesi ba misusu kanda. Moto mususu asali YouTube na ye e sepelisi batu maloba ya kitoko. Mena kati ya maloba kitoko ipolitika nambe alongwe te, ipolitika nambe azali kaka. Donc tozali na lit oyo moko contredire muninga mususu alobi makambu ya kitoko me makambu ya kitoko batu ba apprécier ye me ipolitika nambe azali kaka na kati na pouvoir ya Congo azali ko boma mpe azali ko égorger. Alors bandeko eloko tozali koloba ngai na kotele manano likambu ya John Chibangu na banzi nazali porte parole na yete mpe nakutana na yete meloko na kosenga na bandeko bozali kolanda biso pona John Chibangu na kosala commentaire te me na kosenga na bandeko motatinda ki John Chibangu akende kobunda parmi biso azali te. Moto pe John Chibangu azoki mbongo na ye azali te. Alors na makanisi ya John Chibangu atali mboka na ye ezali kotambola malamu te akei. Ndenge mwana nyonso tu akolaka akomaka na age moko ya 40 ans 35 ans esika ya baboti na ye alobike na kofanda na papa esika moko te nakende koluka oya ngai ya solo. Ndenge John Chibangu akei ake koluka oya ye mpe ake kolukela bana Congo ngai pona ngai na ko juger ye te aumela te na ko juger ye te. Alors bandeko ngai na ko juger ye te eloko ezali asala 2 ans 3 ans na yebi ke moto oya kendaka koluka po na ko renverser pouvoir moko en place esengaka teke moto asala 2 mois 3 mois pamba te biloko oya kobunda na yango tata na ngai to mama na ngai to leki na nga moto na kopesa yete mezali na ba moyen de bord oya ye moko mpe na ba contact na ye nakoki ko condamner yete batu oyo baza kosala ba jugement na bango ezali kaka ko dépendre bango. John Chibangu ayibi mbongo mutu te asali mutu mabete me akei kobundela Congo nako juger epona nini
tango akende ko bundela Congo ayebisaki biso ke dans 3 mois azolongola Kabila. Nani ayebi déclaration ya John Chibangu dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois azolongola Hippolyte Kanambe. Abongo ba politicien oyo balaka kibiso 8 ans ngoyo balongola pe le côté mais la question ezali. Pourquoi tozo bundisa bango te bandeko bakokende? Ay 4 mois yango ya ta village moko kangite. Mais yo combattant obandi ko bunda yango yo une année yango 2 ans. Okangi ambassade wana poto obeti obeti ba membre o tozali koloba ya PPRD boni na poto bayaka awa ba ministre ba bourgmestre ba député bayaka na poto yo combattant beti combien po o juger na John Chibangu tala bandeko o bazali ko sala ba amalgame na maloba na bango ko juger mutu otindi te mais avant ko juger mutu otindi ye asana mbongo na yo esika ona za komona biso ba congolais na ndimite congolais mususu akoki ko telema akene ko bundela Congo soki na ba critique ya boye soki na bolingo ezali te pamba te tozali vraiment bato mabe ngai po na ngai esika John Chibangu azali na kopese mikolo ebele mpe makasi mingi mukolo akozwa a renverser soki akoki te eza problème te parce que bitumba esengaka mbongo esengaka biloko ebele esenge na biso ba congolais to soutenir ye soki to soutenir ye te mais kaka ba critique eza kaka lokola batu oyo balandaka radio lisolo jour et nuit ba contribuaka te mais balingi critique radio wana ekatani pona nini ndenge mo pe boza kotake John Chibangu. Merci na pesi mbuta zambwana maloba na kokota tango par filtrage ali moko tozako analyser kaka na bakameta John Chimanga soki Chimangu question ya munene ezali awa yo lobi akei ata kosala ina ne 2 ans 3 ans province ali temela lanta ko bosa te Moïse ta kendaki na montagne kuna vedire ko na simana ye bana batikala batia usa ikona bona ngombe depuis tala saga ndenge esalemaki lokola pega kandeko oyo olobi John Chimangu awutiko kota na zamba to yebite kante ska na zamba to akoti na samai to wapi mais entre ta village na biso bena kanyoka baye ko sakaje yango baye ko tumba yango ko sala pillage ba gaz lacrymogène mais yemu tatumba kizamba wana kota kizamba orazika na kata zamba aza kozika zamba te yo lobike akota na ye junior sokozonga yemu takoyeba kesto pa na yo papa Diana Natanyo so John Chibangu akoti na zamba talanta na simana ye atiki bana baza kozika kuna na moto o ya siliko provoke ya kimi na ye po azane ndeke epi bao bazaba ndeke tena kata zamba za kufa yo monite ke yo pe oza pare ya désordre kuna pona kokotela ka muntu aboyeke akotela na zamba akine ko umela dalante ta yemta provoke saga oyo batu msuba perde bandako na bango vili nyoso sakaje likolo ya recherche John Chibangu na zongi soma loba avana kende pa bandeko bazana kata mbuta zambwana na maloba oyo pesingai na koyebisa yo mbuta zambwana soki John Chibangu akendaka te yebisa ngai noko na yo akendaki yebisa nga papa leki no akendaki mais Kongo eza kozika likambo Kongo eza tout le monde
tokende malembe tokende malembe Mbutazambwana otuninga motuna tika na répondre yo Mbutazambwana otuninga motuna tika na répondre yo elo nazali komona ba congolais biso ba congolais toza ba bololé toza pe na bolingote toza air moko mituna biso ndire sala kate pona nini yo lobike John Chibangu ndenge akei oyebi te ke mboka eza kozika avant John Chibangu akende boposan oyo yebi ba leader oyo yebi est-ce que mboka banaye kozika te l'air John Chibangu akende comme kozika mboka ebandaki kozika bandakala tunelanga yo Zambwana ozalaki wapi banoko na yo to bana nkasino bazalaki wapi pona kotelema po bakena kobundela Congo bazalaki te mais John Chibangu ya telemi na lolenge na ye ateki lupango na bino te Zambwana ayibi pe mbongo na yo te ye atelemi alobi akei eloko ngana kosenga na ba congolais ezaka ka chance to pesa ye chance to soutenir ye ezali ba problème oyo te yo ya kotia jugement eza pe ndenge bino boyaka ko juger na kati na radio lisolo boyaka ko juger radio ya ba congolais oui ya ba congolais oui radio ba congolais mais tango ekufaka awa ba pareil ekufaka awa congolais moko amona na kate o asoutenir na radio lisolo mais tout le monde ya ba congolais ya komba ya ba congolais eza ndenge mona John Chibangu akei asengi mbongo na yote asengi mbongo ya congolais moko te ngai batutu oyo ennemi na ngai ezali Hippolyte Kanambe soki lelo nazwi tango oyo nabanda ko critiquer John Chibangu cela veut dire que Kanambe apesi nga mbongo alors soki bato bazo ko critiquer John Chibangu ennemi na bango oyo ezalaki Kanambe elongwe et comme John Chibangu il faut comprendre que no ba collaborer bango wana nga nazali na tango te na minute oyo nabanda koloba John Chibangu umeli tango John Chibangu azalaki te nana kendaki siko yake ibo umeli bande ko congolais air tozonga na Mbutazambwa tozonga na muke John Chibangu afandaki kuna ba congolais baza ko kufebele tata mutute lekia mutute nokwa mutute akendaki ye alobi ake komeka nzoto akei to pese chance ba congolais to soutenir ye to zane pembeni tozo juger sur quelle base abomi mutute est-ce que biso mona na diaspora to cotiser mbongo to koki ko somba ta munduki moko na kati na diaspora nani si asomi munduki moko na kati na diaspora ube asombi buzu moko ya kobeta lance rocket na mbongo na ye ezali cher biloko wana mais soki na John Chibangu donc pa inaende ko zala moins cher okende ko lokota yango mais il faut ça la tout aluka pozwa yango bandeko na ngai obo zali kolanda radio lisolo na banzi soki adversaire na biso to pesiye mu Congo to komi pe bandeko na biso ba congolais na litso batebele bale mbongo wana franchement vérité na litsi o nazali koloba batebele bale mbongo to kopupola bango ngai na pesi John Chibangu mbongo te mwana mboka ke kobunda na kotikalaka jamais na yebisaka ye mukolonine Mbutazambwana nako loba eloko moko tozala na lokola batu oyoyo yo okei oye na poto bapesi yo ata mbongo te eloko te bolanda ngai oye na poto mutu moko afinancele o mbongo te ya billet ya ba démarche tout yo moko futi billet na yo oye na poto siko Mbutazambwana na koyebi biso nani akoki ko diriger na kata kin oyo apesa kiyo afutela kiyo tike na poto
mutu oya ko diriger yo oya tindaki yo na poto abi zambo na ye na teki lupangu na ngai billet yango yo kende États-Unis mutu wana za na droit na tekaki lupangu na ngai yo Joachim yo komi kuna na teki lupangu na ngai yo bengisi kaka mwasi yo boti bana ozokipe ngai te ako déclarer po atekaki lupangu mais mutu ya teki lupangu te lokola ngai DSV na ya poto ngai moko na ya na billet na ngai na makambu na nga naza na noko te tata leki te tata mwasi te oya ko komande ngai il faut na tindele loko sikoyo yo John Chibango akene na mbongo na yo Congolais nini yo John Chibango akene na mbongo na ye po baba na kotangele 4 mois bande ko boyebi bitumba po ke ko bunda na régime o ezali na baminduki il faut muta se préparer en conséquence bino boza ko mona ngolo ko la lipa na nguba okei kaka bokeko boma politique kanambe batu boni oyo baloba po baboma politique kanambe baboma te mais kaka John akei siko bokomi kotangele eza mutema mabeli kundu tolingani te mbuta za mwana pesi yo maloba merci. Merci bandeko bele ba côté ba musu wazana singa franchement papa mayamba na studio soki bandeko mususu balingo kota peut-être na singa mais quand peu ko retarder bango pona to satisfait bat bazana kati awa mais selon maloba na yo papa DSV statistique asuka na sali awa vana pesa maloba na batu musu na makamolobe ya John Chibangu passé baka bele to ko débattre Olingolo Barake, statistique est fourni plus de 8 millions ya bakufi na Est à Congo, il y avait déjà l'instabilité. Et puis John Chibangu, tango yepe aye na ndenge na ye, akoti na zamba, yepe lisusu na bo landi ye, ba PPRD to ba sali kuna na ba FARDC, yepa yesu ko déstabiliser Kasai. Donc voilà. Donc bref, en addition, il y a 8 millions de kufa. En addition, il y a déstabilisation Est à Congo. John Chibangu a essayé de déstabiliser Kasai parce que beaucoup continuent à Zamba, bazako luka ye. Donc, il faut débattre bien après na bandeko ba okota. Mais en attendant, on a sali statistique. Donc, John Chibangu a essayé de désordre, l'école désordre existe déjà passé. Tu as vu qu'on le CGA. Bolingo kati na mboka. Alors, topesi balobe pa papa Lubajwa yo moko na kati oza komona bandeko téléphone bakoti. Nazo respecté yo mais ceux qui okoyoke la bandeko na longue distance à 64 na 44 ceux qui mawa yo mtoko pesa ordre mais pour le moment franchement il faut na satisfaire bandeko bele bakota ikara na singa papa Lubajwa na pesa maloba po papa odompe azana réponse à pesa na papa Prince bureau la sagesse donc tout ça est belé na kati awa déjà na pesa papa Lubajwa sauf par veto oiko pesa ndeko téléphone soko lingi. Papa Lubajwa soko za pre na peso maloba soki te papa Prince oko sacrifier na ke na ko pesa ndeko téléphone 64 na suka 28 ikambote papa. OK comme ça to satisfait ta téléphone na kati bandeko kati lokola ba volontiers ndeko na 28 na suka na peso maloba na kanisi zanga wana eza yo loba koba en tout cas biso ba Congolais nayebi eloko nini tolingaka te tozalaki kolela butu moi kofinga basoda baoyo bazali bapire Congolais bango wana bazokokolia na kabila za koboma biso soda ta moko azali te alamuka ye bato baleli biso bakombata epa botoleri motu moko aye kobima motu moko abimi asengi na baninga na ye azali John Chibangu aye kobima akomi kosensibilize baninga na ye ndambu mpo bacomprendre balanda ye ezali mosala ezosenga batemps ebele eza mosala ya kosisa mbala moko te aza kosensibilize nano baninga na ye bayoka ye balanda ye kaka ndenge tobanda kosambela ndenge ezalaki basue na biso soda nini akobima basoda nyonso ya bacongolais nani oyo akokobima vraiment abundela biso John Chibangu akimi ezali mosala ya moke te ezali mosala ya monene. Pourquoi? Parce que batiki bazali déjà na basentire nyonso avant okoma epeka na mbe azali
bandeko na biso mosusu batraître bazali ebele bazali kotrahir makasi avant okomeka na ngai azali mpo oboma ye na bandeko na biso moko ifo tokomi kobangana me mwana mobali wana akangi motema alobi te ngai na bini na ngai aza koyi peke mosala mpona kosensibilize baninga na ye mosusu balanda ye basauve mboka ezenga na mboka ya biso bakongole soki azwi lelo mbula misato mine mitano likambo ezali te moto mosusu pepo joni timango ntango abimi akangi baaporte nyonso ya kongo te moto mosusu oyo amoniki non joni timango azwi ta ebele ye ta akembandaka soki amoni mpe meke joni timango azwi ba 3 mois 4 mois te eleki ebele ye ta akoti kisoso te soki amoni ke joni timango azwi ba mikolo ebele te nga mpe sa ndeni nakeshaba joni timango akangi banzela nyonso te ke non lokola nga na bimi kongole mosusu akobima te nono mpona koloba natali bilili ya garçon oyo afandaka na Afrique du Sud ye afandi na fauteuil boye lokola mwasi na zemi obonde kongo azaka mokozoso me azobunda mpona kongo obonde mpona kongo mpo afandi na fauteuil azolaka na kamera mpo kobunda ngana obonde ya solo ofandi na fauteuil kamera etelemeli yo ozoloba mpenanga ozobunda mpona kongo ozoloba na kamera na fauteuil ozokolia bituma yango ina ozokobunda na kongo kangana okolinga eza moto aza na kati ya zamba ye akritike John Chibango mwana ya kabila ye akopaki zamba avant John Chibango oyo ye alibiki bazalaka na ye epona alobi te mwana ya kabila akomeli te akomi kofika kaka omoni probleme eza biso bakongole ezali nde motema mabe otiki likambo ya John Chibango motie moko akoti zamba akoti pa mwasi na ye kofinga mwasi ya motu ete eloko wana eza eloko mabe soki nyama ye toza na ye baproblème ezali ya ngai na yo kofinga mwasi na ngai te kofinga mwasi na ngai ndenge azaka mokuse te kofinga mwasi na ngai ndenge atangolaka lokolo ebendanaka te ata mwasi nga na yo toza mobali na mobali toza na baproblème finga nde ngai nga na yo tobunda etona koti tina kene kofinga mwasi angana asilisile kosilisi alobi aza pasteur alobi aza bishop
elongilo tikala singa ina matanga ndamu John Chimanga ka soki asali mbula woni veut dire un bel garçon a courage tout d'abord à venir à l'armée oyo ya mulidi oyo baza koplie mboka azali kosensibiliser bacamarade na ye baoyo bakoyekela ye ntango bamoni telemeki bo sikoyo tokoki tata te bakoatake eza eloko ya motu wana elongi lokola ekeko ya bakuba efani ekeka salon aza kofinga motu aza kofinga na mwasi na ye ye tositomona mwasi na ye abimisa mwasi na ye elongi na ye totala ye mwasi na ye tolebona ye asalaka wati ye alobi ke mwasi atoli tobanga aza comédienne comédienne eza mosala tomonaka bapoto baparti tomonaka bacomédienne eza mosala ya solo batonga nango bandako bamilliardaire bazali bacomédienne na mboka oyo na etats-unis toza na bacomédienne bamilliardaire abimisaka na mwasi na ye mpe totala po tosinga ye mpe ye tolabona elongi na ye eza lokola ekeko ya makuba John Chibango asengi moto service te mpona ndamona John Chibango abimi alobi ke baninga epanga nazali botinela ngai mbongwa nazangi moye bosalanga consultation nano lance maloba wana te alobi ke naza kobunda ngai moko oyo makambo ye aza kobundisa $12,000 banini nyonso ezaka mpona komemisa reputation ya motu John Chibango nana lance ekopesa ngai bambongo te aza kobunda ye moko wotika ye asala oyo amoni telemeke ye awumbeli akenzaba na Kishasa oyo amoni telemeke John Chibango awumbeli amanda mpe na shaba oyo amoni ke John Chibango awumbeli amanda mpe na manaka oyo amoni ke John Chibango awumbeli amanda mpe na Kisangani John Chibango akangi sentire ya Kongo teke o lokola ngana bani mutu sabana te Merci ndeko nanga eloko moko bosa te ngwanda pe aumeli mingi et puis ti lelo kota na mai to yebiti so za noyer ou comment ya ngwana ka batu ndeta tozoke ne sibaza histoire na expérience to komi na ngona Kongo parce que balobaka saki azoba bakoti sango loboko des fois te bakoti biso basaki ya trop ba yibiso ya trop bakamutu na Kongo tozokosa mpe mwa mingi donc tozoke ne sibaza expérience tozaka ko tester que l'histoire ne fait que se reprendre bat bazokota na zamba libela bat bakena mai libela mais oya ekeko ya bakuba yo lobike ba poto komi na section ya bokoko pe bakomi pe pare ya société na biso ekeko ya bakuba oyo eza na misère ya Washington ekotisa kalare ya trop donc soki ndekwana oza komona ke akokani na elonge ekeko ya bakuba alors déjà opesi ba point ya makasi parce que ko baluba mikolo ba bokoko na biso tokomi koluka kutu soki moyen ezalaka ba misère nyonso bikeko na ezonga na Congo mais en général toza na sianze te awa opinion mutu nyonso ekozala respecté po polémique ezala te
Donc to respecter ba opinion peto yoki o ino sa ko répondre yo akoya répondre yo to kena ndeko ya telefone na 44 na 86 na suka papa mayamba na silio pardon tikana ko sa bandeko ba telefone ti bandeko bazana kati bazuma lwa parce même ngamo na zana place na mo c'est trop impatient pour na bate bele na ligne bongo bazuza maloba te likola bata telefone kokota finalement bakoloba ka tozana ndeko lubajwa tozana papa prince bureau tozana giboliaka vraiment c'est trop. Donc papa téléphone à 86 na lombango no topesio maloba et puis tozonga na bat bazana kati nde to ko fongola suba Singapour na bata téléphone. Ouais, ok, merci de Zambona na parole de d'abord na ote sambote na bande wonu so na plateau nande ko na ngo pambo otorana na kati ya Londres wa ngande ko mwana mboka. Ok, na féliciter d'abord papa na ngai DSV vraiment au pasoli pour que na kitoko papa na ngai nzamba pambola donc ba bakso so ya mingi d'abord ndeko na ngai Zambona na wodi solo ko moko d'abord ndingo zo ko banda émission na kombo ya John Chibangu ondiro zo ngo sita ngo bete zo ko minimiza ngo de soki pe John Chimwanga soki pe zo ezo ça les a bien fait au comparer d'abord le biki na est 8 millions de morts bakufa alors kuna siko na kabea kamwanga neti ke John Chibangu pe aza ko bomisa batu bazo kokufa bile na kabea kamwanga odi ke radio oyo banguna pe balanda zango alors tango banguna baza kolanda o bana o baza kidiba ko be la rokamata pe basali ba rapport buko contre ya mabe contre ndongo biso John Chibangu tango yoza kwa kizeke neti kaza ko bomisa batu na kabea kamwanga papa na Zambwana soki teme ezalite na kosenga na okiata na ba New York na États-Unis okiata vendre kota mayo na obeti ata moi pini pon kuna oyi ata lobby dimanche au bande émission parce que oyo émission oyo na mundi peti na nango chango te ça impact mon répété vous comprenez alors muto kotika ka sigoro ça la émission moto encourager ye au comme on dirait za ko ozo komona eloko onde eloko moko donc ya ndengo na ya mabe donc na za comprendre que vraiment pourquoi biso ba Congolais na tana zo ba likambo na collaborer mais Congo na biso poto libérango ils a passé ce qui te salaire était quand même bana ko akobandaka ko sara biso biso na biso ba Congolais muto avant même pas 4 mois vous comprenez on a tout encouragé garçon oyo akena liboso tota mais yo d'abord d'abord ndiro so ko activer kaza ko bomisa batu na kabea kamwanga o comparer na 8 millions de morts bakufi na est yepe puna na kabe abandi ko bomisa batu bon mais franchement papa Zambona tina émission vous allez ni est-ce que na moment oyo vous allez moment ça émission ko luto Zambona oza mukoloste oza intellectuel il faut la raison ko va na ndako o sali banda le que temi na ko malelo vous comprenez mais na moment oyo donc ça m'a dit au matin pour décourager tout au sala en tout cas vraiment c'est vraiment pitié hein? En tout cas nous allons Zambona merci merci ndeko na memi si je mon côté ngande na eka koloba kelelo tozana se nzete toza ko débattre n'importe quoi ndena kata si je wana bimisa ikomo ya tatu John Chimanga soki chi na za koloba c'est passé ngana vivre mingi na pemena bande kwa Kasai ba Chimanga kaka lobi to solo ina kwa Chimanga za voisin na ngana Kinshasa wana na peme donc no m'arrive tu Chimanga nde tango lobi Chibangu na komia ngo siko nde eyelinga Chibangu raison na zana ngo pena mutute c'est parce que bon nataka na ngapi na ye kate ndenge za mutu na yo ngai nataka ikamingi te raison na tela ke kate parce que je ne suis pas tellement de cet avis là na ba mission na na programme na edo na zana kata masolo te mais nga abo ye ngate na loba ke na décourager non ba tunde bazo ko loba et puis tozo ko landila ka bango o na kabe ya kamwanga eza pengai te ba fe eza wana bakabilise na FARDC bakena ko sansa kasa village wana papa DSF alobanya très bien yo noko na yo est-ce que sali biloka boy oui nga ya wana village nanga eza nango stable parce que noko nanga nanga moko na batnos bazana simana libota nanga moko ake na nzela boy eza na ete mais oyo nyoso za na village nanga ina besingombe na biso kuna oro no futu munaka ba biloka sorta boy aye baka ete sagape ko ya wana ekoza na mutu na ye donc ndenda na cadre wana kama ngana bimisi na yango te me bino moboza témoin ke kabe ya kamwanga ngako na bimisi na komote ngana weka na tribu ya bande kona sabe na kanyoka yondo bimisi
kabe ya kamwa. Donc pointer penza exactement place oyo yebi saga provoqué par John Chibangu et ça le meli. Alors tokena ndeko Lubajwa lokola tozongi batakati awa. Woti kaye asala oya monitere ke ya wumeli ake mpama na kishasa oya monitere ke John Chibangu awumeli ama ndapena shaba oya monitere ke John Chibangu awumeli ama ndapena manaka oya monitere ke John Chibangu awumeli ama ndapena Kisangani John Chibangu akangi sentiri ya Kongo teke o lokola ngala bani mpusa banate Merci ndeko nanga eloko moko bosa te ngwanda pe aumeli mingi et puis ti le kota na mai to yebiti so za noyer ou comment ya ngwana ka batu ndeta tozokende si baza histoire na expérience tokomi nango na Congo parce que balobaka saki azoba bakotisa ngo loboko des fois te bakoti biso basaki ya trop bayibi biso ya trop bakamutu na Congo tozokosama mpe mwa mingi donc tozokende si baza expérience tozaka kotester que l'histoire ne fait que se reprendre bato bazokota na zamba libela bato bakena mai libela mais oya ekeko ya bakuba yo lobike bapo tokomi na section ya bokoko pe bakomi pe pare ya société na biso ekeko ya bakuba oyo eza na misère ya Washington ekotisaka lara ya trop donc soki ndeko wana oza komona ke akokani na elonge ekeko ya bakuba alors déjà opesi bapoint ya makasi parce ekeko baluba mikolo babokoko na biso tokomi koluka kutu soki moyen ezalaka bamise nyonso bikeko wana ezonga nango na Congo mais en général toza na sianze te awa opinion mutu nyonso ekozala respecté po polémique ezala te